Na Kinshasa bayi opposition na babundi ya société civile basangana ki lelo liboso ya palais de justice bosengi na bango kobimisama na kozela te bayi politique banso bakangama toyoka boko na bayi bazalaki na milulu miango na ye awa toza na parti opposition mais bazo kanga bo opposant na biso na mboka sans problème moyen opposant asala boye ezate toye po ba libérer opposant na biso tozo finga te mais tozo loba justice esala na mboko soki opposant ezate akotambola ndenge nini tolingi ba libérer bo opposant na biso nyonso bayibi te basali kuluna te bango baza na opposition bazo kangela bango nini tolingi libération na bango sekikun tolingi susu libération ya Cheribe Okende justice amboko tolembi biso ba mama tolembi oyo tozali ko revendiquer ezali libération sans condition ya bandeko na biso oyo baza kokanga injustement. Premièrement tobandi na Kinshasa juste pour avoir critiqué l'état de siège que eza efficacité bakangaye bakondanaye injustement pour 5 ans et yewana azoko compris injustement na prison ya Munzenze na Goma et c'est injuste, il doit être libéré. L'activisme ce n'est pas un crime. Si nous nous battons c'est pour leurs enfants et nos enfants nous tous, c'est pour le Congo. Na yango tozoko senga libération ya Jacques Sinzaera toujours victime ya état de siège ya gloire, toujours victime ya état de siège ya Kikuni et les autres politiciens et les autres prisonniers politiques. Na kotangaka mokanda mwa bosenga babango liboso ya ministre Mutamba opposant à Dondo Mbasi apamelaki makasi nde bayi opposition bayike ya mibali pe ya basi balalamaki na nzela ya sima to basalaki bango sodomi na bokangami babango na ndako ya Aner na Demiab misala ya bokengi ya basivili mpe ya mapinga. Nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacques Ndala qui s'est fait violer dans les géoles de l'Aner. Il s'est fait sodomiser. Un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. Les opposants se font sodomiser aujourd'hui en République démocratique du Congo. En ce moment, nous posons la question. Cette Kekuni qui se trouve dans à l'Aner subit quel genre de supplice en ce moment? Nanga Mounaye, ministre de la Justice Constant Mutamba, alakisaki lisusu bomi pesi na ye pona misala ya sembo ya somi. Na yango alaki bon somi pona bato banso. Bandeko na biso na tondi bino botondi. Honorable Ndombasi, Mama Président, na bandeko na biso ya ba parti nyonso ya opposition. Oyo ba été na yoki bino. État de droit, l'État oyo et sa possibilité à citoyens nyonso bakoka mi manifester pour manifester ba inquiétude na bango sur telle ou telle question en société. Bayi bazalaki na milulu miye bamoni lokola bokonzi na mboka bokomi kokoma ya nkanza pe bosaleli ya misala ya sembo pona kokanga monoko ya bayi opposition banso. André Ndambi pona ve Walingala, Kinshasa.